Masolo na biso. La famille lelo toye na masolo na biso kande boyebi na yela kabino ba histoire oyo ezoleka surtout to eleka na Congo na biso. Lelo toye na histoire ya ndeko na biso moko ya mwasi. Ndeko na biso ya mwasi wana bayaki kobotola ye étoile na ye. Babotola ye étoile na ye na kibomwana tango abotamaki. Eza histoire moko bandeko nanga en tout cas bobenda baninga baya koyoka. Mokili eza mabe. Soki okoti sika s'abonner massivement, likele biso vidéo, commentele biso, sala pe partage. Ezalaka toujours malambo salaka ba partage batu nyonso partout dans le monde bayeba nini elekaka na vie. Lisolo bandaki ndenge nini. Ndeko na biso ya mwasi kombo na ye Mireille. Ndeko na biso ya mwasi kombo na ye Mireille, tango babotaki ye, ezalaki na Congo, plus précisément na Lubumbashi. Tango babotaki ndeko na biso Mireille, mama na bango abandaye kovanda epa ya babokilo. Baye kobota ye, kandenge ezalaka soki muto aboti na Congo, asalaka mwa 3 jours na hôpital. Tango baye kosala 3 jours na hôpital, baye kobima. Na kobima na ndako, grande sœur ya papa na bango. Donc tata mwasi ya ndeko na biso Mireille, ye mutu awelelaki alobi comme nga na si na bota, na yebi makambo kobota, comme ça nga nde na kosokola mwana. Mama ya Mireille pe na baseri wana alobi abandeye kosambela na ye kosambela ezalaki kosambela penza ya makasi te. Ye pa alobi pas de problème, oza ndeko mobali nanga sokola na yo mwana. Ayaki kosokola mwana nzoka kaka tango abandaki kosokola mwana nde le même jour ayaki koyiba étoile ya ndeko na biso Mireille. Batikala na bango koyeba te. Mwana pe abandaki kokola na ye bien, azokola bien. Akomi na 6 ans, akoti na école primaire, akomi kotanga. Nde place penza makambu na ye ebandaki, mais mama na bango atikala kozala vigilante te. Soki mwana aza na ndako aza normal, soki ake na école, mwana akomi kizengi. Ba enseignant ba école primaire, bakomi kobengisa mama na bango balobi mwana na yo na ndenge azosalela makambo, to mona ngo eza normal te. Mwana na yo akoki kozala aza kizengi, mema ye nanu na hôpital. Mama ya Mireille alobi nga mwana nanga akoki kozala kizengi te, po na ndako asalaka makambo nyonso normal, azalaka bien. Batikala na bango kondima te. Jusqu'à ce que mwana akomi ko doubler ba classe. Donc na première primaire pour ka passer na deuxième, ayaki ko échouer. Akomi na deuxième kaka bongo donc chaque année. Aye kokoma na secondaire. Tango akomaki na secondaire, bandeko ekomaki pasi. Mama na bango akomaki kotia mwana na ye na ba école privée. Bino moko boyebi na ba école privée mingi bango bazalaka na bango na besoin ya mbongo. Alors bakomaki na bango kolandela penza mwana te. Azwa te fin ya année mwana akopasi na ye classe. Tina ndenge ayaki ko présenter examen d'état, ayaki kozwa. Na kozwa wana bandeko nanga akomi na université, nde bisika makambo nyonso eyaki kobeba. Soki kaka akomi na université, omonaka baninga bo nyonso baza na auditoire, bazotanga yembala moko bomonaka maladi ya ndeke ye wana akweyi. Bakomema ye na hôpital, bakosala boye ti ndenge akoya kolamuka après mingi bando lamuka kaka après 8 heures du temps nde akoya kosutuka. Wana famille nyonso eza wana, mosusu akokende kosutuka na hôpital, mosusu bakomema ye ka na ndako. Jusqu'à ce que ba parents baye komona ke mwana oyo malamu kasi aloka musala. La famille ekomi tango akoluka musala ezwamaka te. Akoki kotinda ba demande d'emploi. Akokende bazwiye absali interview. Tango asilisi interview, balobi interview no elekaki bien tokobenga, bakotikala kobenga yete. Aye kovanda donc ameki koluka musala esimba kite. Ekomi siko yaza mwasi, il faut abala 25 ans. Atandenge zalaka
ozotambola na nzela okutana ata na mwa mibali bapesi yo ata mbote mobali ayebisa yo ata keno ozalaka kitoko mobali asenga ata nimero ya telefone ezalaka te donc ye depuis abandeki kokola mobali ata koderange ye mibali basalaka yango te 25 ans même chose mwasi moko soki otali ye mwasi kitoko mwasi nzambe mwasi ya forme tala pembe me baderangeaka ye na nzela te ti aye kokóma na ba 30 ans ekomi kosala ye mwa susi kopesa ye bainquiétude ya makasi akomi kotala alobi ti 30 ans nazalaka ta na mobali moko aderangeaka nga te nde avandisi mama na bango alobi mama situation na nga bozomonaka yango normal mosala nazwaka te ndenge naza boye eske oyebi ke ata na nzela ezalaka ta na mobali moko te atikala kotelemisa nga ata te ata kutu oyo ezalaka keno ye balandaka ye kaka epai ya mibala ya bato epai na nga esalemaka te mama na bango alobi na remarka yango mpo ata na quartier ndenge ezalaka kisongisongi bato baya koloba keno tomonaki mwana na yo na mobali kingandi yo totikala komona te la famille na ndenge mama na bango ayaki kokufa après 2 ans papa na bango pe ayaki kokufa fi wana atikalika ye moko akomi 35 ans même chose donc mobala alandaka ye te aza kaka moseka aza na posa bala mobala koya kobala akomi wapi ye moko akomi kolanda mibali bazokima ye soki ye alingi alinga mobali akolinga kutu ata te asolisa ye te nde jour moko ka ndenge ezalaka alalaki ntango aye kolala na babutu vers 2 heures du matin ayoki libumu pasi alobi nakende mina na toilette nde aye kokende na babutu bino moko boyebi ba toilette na biso ya Kongo ndenge ezalaka libanda akei ntango abimi asilisi makambo akende kosala kuna amoni ka elongi ya mwasi moko ntango amoni mwasi wana telemi ka pembeni ya toilette na bango nde azotuna elobi yo oyo ozosala nini awa oza moyibi nde mutu wana ye koyebisa ye alobi ozosenkete makasi na le pourquoi vie na yo ezobongaka te est-ce que oyebi ke bayiba yo étoile les jours oyo basokola yo tango bimaki hôpital nde alobi nga mutu nani asokola nga nde bayebisi mwana mwasi wana alobi tuna na famille na bino ya batata na bino po papa na yo na mama na yo basi bakufa tuna na famille na bino mutu oyo asokola yo nde mutu ayiba étoile na yo nde mutu aza la base ya souffrance na yo mbala moko mutu wana a disparaître aye kokota na ndako agangi akomi kolela tango akomi kolela nde batuni ye koma azalaki na maison familiale nde place abande kovanda kote ya bamama na bango nde aexplike bango makambo amonaki libanda nde famille ya bamama na bango balobi te il faut tokende nanu na famille ya batata na yo toyeba ezalaka nini oyo esepasaka na jour wana nde baye komema mwana na ntongo nango bakei na famille ya batata bake kotuna nani moto asokolaki mwana oyo ntango abotamaki sika nde baye koloba grande sœur ya mobali grande sœur pe aza wapi asi avoyage akenda na ye Zambi nde bakomi kobengisa ye na telefone grande sœur aye koya nde ka ndenge ezalaka bavandisi ye bakomi kolobela ye bakomi kotuna yo ozwaki nini na vi ya mwana oyo vi na ye bongaka te bato baoloba balobi ke mutu oyo akanga vi na ye eza mutu oyo asokolaki ye grande sœur na ye pe abandi kolela oyo aza tata mwasi ya Mireille akomi kolela lobi na simbaki kisi na kisi oyo nga na simba nde bapesaki nga condition ya kokende kosokola mwana muke oyo awuti kobotama nazwa étoile na ye nakende kopesa la famille bomona makambo ya ndeko na biso Mireille bisika ebandaki cher parent nayebi ke soki mwasi aboti azalaka ya kolemba moi personnellement soki naboti nalembaka me botalaka mutu nini akoki kosokolela yo mwana epi mutu soki ye moko asiporte garant ke no aya kosokola mwana boya mutu amwa yo moko osengi olobi aya ya akoki kosokolela nga mwana naza ya kolemba oui epi baparent ata soki mutu asokolaki mwana na yo na mai ya mabe
en tant que parent il faut kosambelaka mpona bana na bino. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko